Bande ko ebele balobaka ba musicien congolais balingaka ko aider ba jeune talent te bande ko nanga eske ezalaka ya solo. Lelo tomoni bébé Chanda akangi photo na Fally Ipupa apparemment akendaki na orchestre place Fally na siège plutôt place Fally arepetaka akendaki koluka nini. Bébé Chanda aza moko ya bana na biso oyo bayimbela biso banzembo kitoko oyo bana na biso babanda ko savourer na bomwana na bango na kibo jeunesse na biso banzembo lokola un bébé Rico nakozwa yo wapi solo kitoko bébé Rico un bébé Rico nakozwa yo wapi solo kitoko ozi banzembo lokola bébé élégance ah oui sembe sembe na nzoto c'est bon lokola milike ah oui donc omonake bana oyo bapesa biso elengi ya kibo jeunesse elengi ya bomwana oyo ezalaki mwana soki akolela okoyoka ye kuna bacheka nzembo wana kio mwana kati tokosala juste analyse nga na bino voilà mbote na balanzi na biso nyonso ya la grande découverte TV bosabone bolike bopartager vraiment merci na bino nyonso o botalaka biso bolandaka biso vraiment ndenge bo partageaka bo like ba vidéo na biso un grand merci na bino lelo bandeko tokolobela mwana biso leki na biso bébé na biso Chanda oyo ye lelo alobi na biso akoli aza susu bébé te akomi déjà papa mobimba vraiment toyebaki ye bébé Chanda lelo vraiment akoli aeli biso titre ya esengo ya mboka na bandeko na yebite soye déjà bozolanda ngo nzembo moko kitoko tomoni vraiment alakisi biso esengo ya mboka na biso ezalaka na esengo ya kolia baya Jean badendo wana batekela biso na bakoin wana ya bandeko boyebi yango ti nani oyo aolakisa mosapi aolobaki alia dendo ya coin te nani aolobaki alia ya Jean ya coin te soko olobi bongo vraiment oza congolais te bandeko nanga oyo nyonso aza congolaise tolia baya Jean tolia badendo ya balabala tolia ba Thompson ya batumba ya balabala ezalaka na dio moko na kwanga bandeko nanga okoki même pas ko imaginer. Alors mwana biso bébé Chanda alobi akoli ayebiso oyo esengo ya mboka vraiment tozo consommer yango tozo tala yango vraiment clip kitoko nzembo kitoko bravo na mwana mais soki tozongi moke nsima bandeko na ngai bébé Chanda bandeko déjà pour votre information bébé Chanda aza mwana oyo asala succès ya kosakana te série wana bafali bazalaka te bazalaka me baotelema te mwana oyo asala basuccès atondisa bastade de martyr wana na ndenge ya kosakana te bébé Chanda ntango azalaka na baage wana ya mokie wana ba 5 ans 6 ans 7 ans mwana wana afungolisa bagrand minoko baseri wana na ndimi teke bawera bazalaka deja na basuccès nayebi te mais mwana wana non lelo oui akoli nde balobaka le temps passé ne revient plus akosala su basuccès wana po asala yango eza fo asala baeffort ya makasi par rapport ya kala me ngana bino toyebi ke Chanda aningisa mokili otala mwana moko ya mokie papa na bango na mama na bango baoakompagne bazoningisa na ndenge mokie te. Alors nayebi te nani akoboya kozwa na ye foto na miniti oyo so oyo akoboya se kaka motema mabe mpo namonaki deja azwaki bafoto na bafelix wazekwa bagezi mawete namoni ye na Fally namoni ye mpe deya na mwa ndambo mwa kelke bato oyo mpena akangi na bango bafoto ndenge akoli boye omonake mwana moko aza bien éduqué ataliki ye te azoki koluka bagrand mpona kopesa bango bambote mpona ndenge azongi aza kokoka moto asika na miniti mais na série wana nga na bino toyebi ba inonce oyo eloko te
makambo chanda sala bagezi mawete ba innocent non basikala osala ngote. Alors faut respecter ye. Vraiment bandeko nanga faut respecter ye. Ezate soka ekipe mena fali koma o fali ayebiki ye bébé chanda. Ba milise na biso nyonso ba yebiki ye bébé chanda. Wa ko boya sali mokili na ye. Kotala ba TikTok otomona te ba YouTube te lelo bana ba komi kaka réseaux sociaux na bandenge mo sérieux ne ezaki TV ndi. TV penza elekaka na TV ozomona bébé élégance nzembo ya bébé élégance elekaka na TV nzembo ya bébé riko elekaka na TV mwana ta banda ekolela ndenge nini soka yoki kaka nzembo ya bébé riko fo mwana avanda kimia soka yoki kaka nzembo ya bébé élégance fo mwana avanda kimia azala concentré ata la bébé wana ndenge banda ekoyemba wana azoningisa mwa luketo. En tout cas, ils allaient vraiment bien. Et c'est wana na oyeba pe susu to bandai kotala mingi penzembu ba dessin animé adora ti dora ti dora nyonso wana to bandai vraiment kotala yango série wana omona ke parents ato bandai kosala nini so ikuhi ezalaki te ye bocheli mwana kaka banzembo wana nyonso. En tout cas bandai kosunga ba parents ebele pona ko calmer bana na bango. Vraiment série wana bébé chanda zalaki mwana mukie si je me trompe pas faut ba 6 ans ba 5 ans ba 7 ans et ayaki kosalela biso pe nzembo moko lelo babengi ngai pona sepelisa nzoto banzembo mo boye. Vraiment en tout cas mwana oyo bo mwana na ye eda batu belé eda bana belé o bazala na ba génération ya muke par rapport na ye parce que ye déjà ba 5 ba 6 ans ayeba déjà koyemba ayeba déjà mwa mambu belé mwana ngo vraiment papa na ye bandai ko orienter na mama na ye et lelo esengo ya komona ye nenga koli bandeko nanga esali biso vraiment esengo makasi komona mwana biso azalaki mukie lelo akoli aye koyembela biso esengo ya mboka aye kolakisa biso ke mboka na biso Congo tozana ba diamant tozana ba richesse mais esengo nango ezana bandeko ebele o bayeba yango te mais aye kotalisa biso esengo ya mboka na biso ezana esengo déjà na makambo etali kolia tozana biloko ya kolia ebele na mboka na biso bandeko na ngai o ba mindele bazala nango te so toke pa ma mindele tomona bango baka na ba frites bana ba hamburger bazana ba ice cream bazana ba biloko moko boye o ezaki yango ka ba répétaka chaque fois mais so toye na mboka na biso esengo tozana ngo to wana ba biloko kolia ebele ya ba sorte nyonso tozana ba mayebo ya kokauka tozana ba mayebo ya mai tozana ba mbinzo tozana ba ndakala tozana ba matembele tozana ba pondu tozana ba ndundani ya bandenge ebele donc na mboka na biso vraiment toza vraiment na biloko kolia bandeko na ngai yango faut tozala fier ya mboka na biso tozana ba fumbwa des fois omona ndeko mo abenga nga na tuni olie nini lelo ayisinga na lie chakula imbwa na yoka ngo kale chakula imbwa alobi na sangisi misuni na sangisi matembele na sangisi loso donc asangisi nyonso omoni ke bimiseli egumoko boye pona oloba ke mboka na biso esengo ya mboka na biso yango na toza na biloko kolia ebele malgré côté ya ba misala eza pasi côté ya moi vie sociale eza pasi mais na mambo etali ya kolia bandeko na nga na mboka na biso Congo toza nango. Imaginez-vous idée ya kosala ya Jean mutabimisa idée wana. Imaginez-vous idée ya kosala tige ya dendo idée ya kolamba msusu matembele msusu idée ya kolamba donc toza vraiment na biloko na mboka na biso donc pour dire que bébé chanda eli biso esengo ya mboka donc omona ke toza na ba diamant toza vraiment na richesse na mboka na biso malgré toyeba kosalela yango te malgré toyeba valeur nango te mais bandeko na kosa bino te toza vraiment nango et lelo komona mwana biso akoli boye atikaki na ye musique akendaki kotanga ba classe na ye azongeli musique na ye bandeko na nga esali biso pe ka mabe te esali biso ka bien ebakiseli biso un plus na
implice na ba gène na biso o to mona loka ba inonce ba gaze ba macrocyste parce que macrocyste pe a koti na système ango pe ya bana ba gène talent komona bango nyonso wana esali biso bien bakokola po lelo tozana ba fali tozana na ba lwambu tozana na ba papa wemba ba pepe kale bakenda ba kofi batikala ba fali baya ba héritier et après bango tomona pe bana na biso oyo soki pe bazana biso ekosala biso ka bien omona ke ba génération nyonso tozana bango elongo vraiment bandeko esali bien komona lelo tomoni bébé Tchanda ke ko approcher fali oyo kaka mwana tali na koli na kende pe komekitisa na kutana na ba grand ba oyo na minute o baza na succès poko lala kotala boye na communauté na biso na mboka na biso en tout cas par rapport ya musique Fally Ipupa aza number 1 et komona bébé Tchanda kokende pa Fally Ipupa eza eloko moya malamu mingi toyebi te akende koluka surse bafula ye toka bamona ye ke aza na vie pembeni to ake kosala nini mais déjà komikitisa wana ya kibomwana po bana mosusu mpe toyebi aotala mpe boye nga mpe nayebi miziki nga mpe nasala basikisa danger nabeta bastade de martyr noke koluka nini kuna pa vie wana mais tomoni ke bébé Tchanda ake koluka vie amikitisi vraiment esali bien makasi balobaka humilité précède la gloire yango bébé na biso Tchanda sali amikitisi akei pa vie na ye ake komilakisa kuna peut-être pe akende kolakisa ye miziki na ye asali ya sika ndenge azongi na système ka ndenge ezalaka on ne sait jamais mais esengo na biso eza komona ye kokanga foto na Fally Ipupa kokanga foto na bakisi nzora bango nyonso wana elobi après lobi toromoni pe pa fere toromoni pe pa kofi ka ndenge ezalaka vraiment esalaka bien makasi et déjà félicitations à bébé Tchanda bravo na mosala okosala kende liboso basirse oyo toyebaka yo wana na ndimi te ke série wana bébé Tchanda simbaka kisi po bébé Rico esalaka sirse ya kosakana te bébé Tchanda ya kosakana te ba bébé élégance banzembo ne belebele esalaka vraiment basirse vraiment bravo toyebi ke esimba ndenge esimbaka série wana malgré balobaka le temps passé ne revient plus mais tout est possible ekoki pe kosimba na oyo pe ozosala sikoyo va de l'avant bébé Tchanda biso ba congolais tolinga ko mingi po osepelisa biso sepelisa bana biso ba pi bwana nyonso banda ko sala wana en tout cas bandai ko aider vraiment ba parents belé ya ko calmer bana na bango par rapport à lelo tellement YouTube etondi na mambo ebele mamso ezanga nango tina mamso ya kobangisa batielaka biso mais série wana ezalaki banzembo moko omona kaka moto aoningisaka mwa loketo mwana oningisaka moto en tout cas bravo va de l'avant bonne chance à toi bébé Tchanda et voilà bandeko mwa analyse na biso toyaki kosala yango wana bisou bye to consommer kaka esengo mboka pour nous soutenir mwana biso et osala biso bien vraiment na sur ba concert ekozala mambebele ya eza liboso en tout cas bravo taka mwana atangi na poto azongi mboka na ye pour na ko continuer musala o banda bu mwana donc eza déjà na kati makila na ye alors to encourager ye et que ça la bien voilà bisous bye bye to monani mbalasima.